Rigobert Likambo yo tokokota na kati ali sikulu penza ndenge ba sololi bango mibale ezalaki na télévision motonyo so amoni biso pe awa na vitesse ya internet to suite aux yango eloko na lingina bandela nan likambo ya ping pong ko esali lokola président na biso a lobby yepela a lobby il va commenter au commentaire likambo yo mwana mwasi ya française a tuni président na biso soki ba compromis à l'africaine ko zalate président na biso a lobby bongo tango ya ba président kuna na France esalaka pe mwa mobulu bongo na États-Unis tango pe élection esalaka mobulu kuna ezalaki ba compromis à l'américaine était à la française était soki comme est pas na biso alors que tozo senga Macron pe azongisi ye pe alingi a défendre journaliste na ye eloko wana monaki yango question à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister parce que le président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Emmanuel Macron à l'Ekibongo na Libreville, à l'Ekibongo na Angola, à l'Ekibongo na Brazzaville, lelo azali na Kinshasa. Soko mardi po balobi bapesi bayokanite cessez le feu salama soko mardi me bayebisi bisote moto yo akotosa maloba na yete eloko nini sor na ye kozala nini balobi kaka ba sanction oyo yekutu Macron azoloba azo sepela mingi te to koma na niveau ba sanction souwe na ye ezali moto na moto atosa maloba na ye kasi soko mardi ekokite Emmanuel akozonga to commission moko ya suivi ezali po na kokanga moto yo akotosa maloba na ye to yokaki asilisi maloba na ye na Kikongo na Chiluba na Lingala na Swahili ngana lingi opesa biso mwa makanisi na yo na nyoso wana. D'abord, il y a la commission suivie, il y a d'accord. Cette commission existe. Mais le chef de l'État, tout le monde Macron, président Félix Tshisekedi, ça est clair. Alors, il faut l'économie à guerre. Mais si maintenant on va tout citer, hein, ceux qui vont tout citer, ils ont la guerre. Et je ne pense pas qu'il ne faut pas polémiquer sur ça. Les choses sont claires. Batossi, Baké. Parquer bango quelque part, désarmer bango, réinsérer bango, réinsertion sociale, désarmement, mais pas insertion dans l'armée, non. C'est aussi clair que ça. Brassage exaté, donc pour la insertion dans l'armée exaté, brassage exaté. On a dit, c'était clair, c'est dans les textes, il y a Nignoyo, il y a Bakor, il n'y a plus brassage. Brassage est nini infiltration, il y a un service de sécurité, il y a l'armée, la bisso, il n'y aura pas brassage. La seule chose, on leur a demandé clairement, on leur a dit clairement, mardi, à partir de mardi, cessez le feu. À partir de mardi, on commence à vous parquer quelque part, dans les territoires congolais, chez nous. Et puis à partir de là, on vous désarme, on vous désarme, il y a déjà un coordonnateur, il y a Nino, il y a Makambo, il y a sur DDR, Wana, tout ça, qui existe, par réinsérer Bino. Ceux qui veulent rester au Congo, restent au Congo. Ceux qui veulent partir au Rwanda, et pas ou en Ouganda, ou je ne sais pas, en Tanzanie, c'est aussi clair que de l'eau limpide. Dans le Bango, c'est la langue source. Donc, c'est ce qui est écrit dans les différents accords, c'est ce que le président de la République a répété, c'est ce que Kagame doit comprendre. Bon, pendant que Bissot, tous autres accords, notre armée aussi est en train de se préparer. Hein? L'armée est en train de se préparer. C'est une armée qui a été infiltrée pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, l'armée infiltrée, le service de sécurité infiltré. On doit préparer petit à petit cette armée-là. Hein? On doit l'équiper. Il n'y a pas embargo sur les armes il n'y a pas longtemps. Donc, les gens doivent comprendre, les Congolais qui sont à l'étranger doivent continuer à soutenir. Ce mokolo ya lelo to monaki population a sepelaki penza na boye ya emate ba komaki tina ba mur ya lopango ya ambassade ya France ti akotaki ti avandi ti azoloba na population température ezandengeni.
je suis l'homme de la rue. La température était que qui est Ayawati. Population à Boyaki, température avec ma bébé, Boyaki. Toute la population confondue. Opposition, majorité, Boyaki, quitté, président Macron, Ayawa. Mais il fallait que le président Macron aille sur la problème de la moto. Pour la solution. Le président Macron est venu. On aurait bien voulu qu'il cite le Rwanda, mais là c'était Kagame d'ailleurs. Pourquoi c'est le Rwanda? Parce que nous les Congolais, on n'a pas de problème avec les Rwandais. On a des problèmes avec Kagame, avec le régime Kagame. On a un problème avec le régime à Kagame. Donc maintenant que Kagame est cité, de manière peut-être diplomatique, parce que Kagame a regardé un terrain là-bas en Mozambique, mais Kagame doit savoir qu'il n'y a pas que l'armée rwandaise qui peut aller garder les intérêts comme les intérêts français dans Mozambique. Hein? Nous, l'armée congolaise, ça a été aussi dans d'autres champs d'opération. Donc, simplement, Kagame, on lui a fait comprendre que ici, Macron a évité directement, mais il lui dit indirectement, Diom Toza responsable. Quand Macron dit que les Congolais, ce n'est pas un coffre-fort, on sait que le Rwanda cessait de nous minérer, pour se développer. Donc là, je ne pense pas, mais c'est comme ça. Macron, pour moi, il est allé un peu plus loin. Mais on aurait voulu qu'il cite, qu'il martèle sur Kagame. Bon, il a parlé de Kagame. Mais pour nous, je pense que c'est déjà une réussite par rapport à la France. Et le reste, on va voir à partir de mardi ce qui va se passer. On va au total à partir de mardi ce qui va se passer. C'est aussi une victoire diplomatique du chef de l'État. Vous savez qu'on loba, vous savez qu'on finga, un pigeon voyageur. Boye. Donc je dis tout le moment là, va retomber Yangoyo, va retomber va lever embargo, va retomber les investisseurs, va comprendre, va saisir que si vous ne venez pas au Congo, il y a d'autres qui vont venir. Parce que si les autres ont en pleurs, mais en même temps aussi, ma coopération à Kala nous font comprendre que corps public-privé, pour la mission, normalement, on ne peut plus faire comme ce qui se faisait, permettez-moi, les dirigeants dans les Kabila. On ne pouvait pas les faire, parce qu'on va brader Mokoyo. Donc maintenant, quand on signe les accords publics-privés, on a plus regardant. Mais les investisseurs privés, Maman Mimi a décidé, dans une comme moi, 100 000 dans la loto, il y en a pour investir, tu viens, tu n'as pas besoin d'un accord public-privé, non, il faut investir. Donc ça, les investisseurs privés, si la France, Macron vient avec les hommes d'affaires français, cela veut dire qu'on commence déjà à y croire à l'avenir du Congo. Ailleurs, pour Nayango. Donc, Macron est à la clé. Donc, ceux qui Kagame à ce moment-là, chef de l'État, le Congo et le reçoit la responsabilité d'Ango. Voilà ma nini. Totondi botondi ya mingi ndeko Rigobert Kuta ozwaki tango penza ya kosolola na biso botondi ya mingi biso tozali bongo kokoba na lisolo na biso ya mokolo ya lelo toyokaki ete bandeko yo nyonso bazalaki na bamboka libanda basalaki mwa makasi ya kobima po na kozwa kosala ba enrôlement na bango ndeko Rigobert Kuta solo na biso awa a rassurer biso te moto apalangana te b'élection ekozala Toyoki papa Emmanuel Macron alobi biso pe tozwa ba responsabilité na biso. Biso ozaka ka makambo tozanango toko tia yango na mito ya baninga basalisaki biso te. Balingaki biso te. Biso ndenge eza wana communauté internationale bakipaka biso te. Bayoki bitumbeza na mboka mosusu bapoti mbango biso batiki biso te. Yango balobi bino moko pe Nesika bolela kalela kaboko mabana mawana mboka bisengo bokwa responsabilité ya makambo na bino. Papa Loma tomena mwa soi bongo tokoba masolo na biso. Emmanuel Macron ye wana omboka Congo Kinshasa po alekaki pe na Congo Brazzaville bomonaki ata bandeko ya hostilité contre makasi mingi penza na bandeko na biso ya Afrique de l'Ouest bango kutu masolo ya France balinga kata koyoka ngo lisusu na matoite balobi bazali ko se comporter en père colonial bango balingi ba recoloniser lisusu Afrika bango bazo memela biso lokola yotala mona mobali yo bakinaki kotika memorandum kuna na eloko ni na ambassade ya France tata wana yambi bango na balabala Peyoka langage.
soko bo continuer bo na kokota na ndako na zongi habita o mwana mobali wana lo sako tata ye pa zongi sela bina ko banga yote toye ko senga mikanda te atwa na mboka na biso mais soko mokili yango to aka na ba rapport à ba force boye oyo je t'aime moi non plus et aka moi pas si pona ko izala ki pona ya te mayila kulutu abaleke ozalaki na biso lelo toyoki bongo penza wapi sika France apesi bongo ba promesse a lobby oyo ye akosala pona RDC donc ozela pesika RDC akoka bongo kotala ndenge to lobby papa Rigobert Kutawa donc ozela biso nyonso kaka soko mardi ekoki mercredi na tongo ndende tango tokola muka tokoyeba soko nani asali mimite bongo totala ba sanction oyo ekokoyela ye esika akozala tozaki na esengo mingi ya koyeba te Mati France oyo ya mama Marie France azalaki na biso jus d'orange azalaki pe na biso wana tokomi na suka mama Yvette Koko oyo ya biso moko tika te ozongisela biso amena kitoko mama Mami Kabeya balobi soki eza ya anniversaire te kozala ya nini yo tobongisaka kaka maputa tomoni anniversaire pa amoni biso boye te mama Mami Kabeya papa Fulgence pesanga amena kitoko pesanga amena bien po toyebi ete mama Dodine oyo agise boko azalaki wana pe po na kolanda biso wana biso tokomi kokoma na suka Zuzuma Beko oyo ya Tantine oyo ya Firmine oyo ya Candice esika bozali nzamba lola amona bino abatela bino po te na bileko ekoya tozala na esengo ya komonana na nzoto makasi bandeko bopesanga amena kitoko bopesanga amena bien po tokomi na suka ya lisolo na biso ya mokolo ya lelo tokotala mercredi na tongo soko to lamuki oyo tosaki te mama Yvette balobi likambo yango ekomi kaka soko yana likambo ya moto tokuta na mercredi na tongo po ekosuka nde mardi boye te bandeko boboto